baliko lelisa mwasina bambata te kasi nguya ya kobimisa ema ya miso ya sentima maweza ye toro kikereza ngalbitre kasi mochongo esilaka sherini nyango esilaka te konyokola kaka ngai awe pana nga namonaka yo bebe nzoka kuna ozalaka na yo mpaka awe pana nga nabengaka yo eleve nzoka kuna yo koma professeur yo maladi ya bolingo ezanga dokotolo oyebi babikokoti oyebi oyebi elenga vila nove za ndeni so musicien yemba ye mon pe awa mipanza na ndenge na ye secret na bino ezalaka na nde non moni séparation ezalaka séparation nyonso déjà na famille ezalaka bien te soki bolingo ezalaki motuka basomaka na mbongwe me nasomba Julie Kintima azala ya ngai Anelka plus dize nakabola yo na moto te Anelka wani nakabola yo na moto te iluse ntsumbu cadastre wana baki bien na père bazwaki ndeti masa na full boss bien affilé azwaki parler ndeti adada azwaki parler adada kuta no leka kuta passant et kana répétition akuti babuku ezopesama pose habiter ye pe faut pesa e akuti pasui président Robino Mundips alléluia vraiment bien est-ce que yo banzaka pe ngayo est-ce que ma banzana ngaye lukaka yo mondele wasala l'hôpital bakomi yo babikao ozaliko sala roya bolingo ronzo kandeo bolingo pourquoi lelo komi bololo ebinzo mwana oui c'est non vraiment style sukali avant oui voilà monsieur Sweza fana bomba l'amour nakana china kabela yo yango tulelinga na loboko ifane ma petit bakosekenga qu'est-ce que fallait m'avancer bolingo na bombela ki libonza yango tulelinga na loboko ya félicitations babi artiste azarande boy Fabrice yebisanga esika bakokundanga mabele promettre nga mokolo na kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sans yo bozokoke mosika na nga solga ntseka mouribon mola. Bonjour, Nabalanignon, c'est la vérité universelle. Bienvenue à votre émission, les news de Joyce. On a les news de Joyce, des places tout Panzara, place tout Betrama solo, place où ils arraquent, la vérité, banara, place où ils arraquent. Atali kambe bombana qui toa kakawana pour nos Sabino. Je passe déjà dire bonjour à mon caméraman Babi. Lelo nana habilité nana Christianté. Lelo nana les génieurs, ou à Simba montage nabiso nazane lelo papa géré. Je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis encore bonjour à toi mon vieux Golf Kizo la dégâts matériels ba vivien nango nazala nae vienanga longola complexe à Western Union vienanga sala petit na yate maliboso batu sans oublier je dis encore bonjour à toi Babi Christian Paparazzi nazala ka nayo ata lelo mankinga c'est pas grave l'émission na bino les news de Just lelo na yembeli bino moko ya ba village de lelo trop panzana et lelo trop près lelo nde tozi et tipo to lukae pona la ka mingi mais lelo tozi bonjour. Bonjour, je m'appelle le vieux Nabiso Golf Kizo là. Des gars matériels, Je m'appelle le Linga trop. On a là, on le bête. Oh, le bien. Il était vieux Golf Kizo là. Elle avait trop, donc depuis, donc voilà. À 100% western. Bonne santé, bon mouvement. Oui, santé super. Mouvement super, bon consommer cible. Album ya maître et moko. Va consommer des paves, va consommer qui ba promesse, va consommer qui ba lemba na yo novelas, va consommer qui ba test, va ni betele, si quoi va consommer déjà fusible. Donc voilà, les autres bien. De comme tu n'as pas banakata Villanova au sali combien d'années? Ah na omelia. Na omela sali 5 ans. En fait, moi qui villageois te nga na laïticien. Light music. Après Villanova dans la Mambiaka quoi. Et Villanova dans la Light après na Villanova. Donc
Bekam tolinga mpeto eba est-ce que kokota no na kata de lobby ki obanda na ville nova te obanda na light music est-ce que kokota no na light music c'était facile ou bien zaki difficile pour nous? Non, c'était facile pour moni. Le savoir ne ment pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Si on yebi, tellement na yeba ki moi musala, ernaye, bah yamba vraiment bien. Bah yamba bien, on a toi biso tout à light music, avant tout ça Villa Nova quoi. Yamba bien, tout ça les albums, na biso tout ça là c'est je pense bien. Après, je pense on a un vocal là-bas. Magaza mobali kolelisa mwasina bambata te kasi nguya ya kobimisa ema ya miso ya sentima maweza ye tara kikereza ngalbitre kasi mochongo esilaka sherini nyango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi pe kaka ngai oyo mabala boye esilaka la yogela ngata mawe Erike Binda Golf Kizala na la ligne. C'est on a déjà. Après, donc, vous avez dit, na kota na ngamba bien ti lelo. Bekam pardon pour nous on a kasi manze tokoko e banze mona liboso salela test na kata light music. Te kosekate po hein balobi hein li camion ces appene bande na ngoto e bapela kokota ko na vocal nani. Ana pipo. Mwana pipo na mbaka nzembo nini awe pana ngana monaka yo bebe nzoka kuna ozalaka na yo mpaka awe pana ngana bengaka yo élève nzoka kuna yo koma professeur yo koma kojouer ndero à la fois ta professionnalisme na yo eleki mputuru mabi omeminga mozo kisi mwana bato dada Docteur Atali motima nanga mapote bele lokola moto amelaka masanga makasi ona batalanga kaka apona esko apona na nini eki ebe ngasko sasko plan na yo ngasko na yena na manini kana nzemo na ndemba fasona tangisi bizali sogeza laki fasona tangisi pinzali sogeza laki wasko na mugumba nzembo fasona tangisi pinzali o maestro na ngai maladi ya balingo ezanga dokotolo yebi babikokoti oyebi lenga vile nove za ndeni so musicien yemba yemo pe awapesa awami panza na ndenge na secret na bino zala na ndeni secret za ko penze mamutu musume oyembi ona kiyo ah oui eza nini kuna balakisa biso pe nande batonga nzembo dans nzembo kozala koya na yena nzembo no yo kanzake nzembo banda awa ok pesa banda na pesa suka en fait biso ba former biso pe na bien formé ozomona résultat ndenge sala ozomona ke et ça là omona ndenge sala ba o bazo pe court bien ozomona ndenge sala comme manga ça so court bien omona na ke et kende ndenge zo kende donc voilà. Et puis la robete biso oyembeli biso mo vocal wana ni spécial biso bien tout mona bino bozarana bolingo mo na katwana angolais yo bebisa makam séparation na angolais sala bino ndeni séparation ya Angola ya bokenda Angola baninga musuba bengana ba na mituka na Angola misuba tikala na Angola mais na bité yo pozaka na kati organisation na o bakenda Angola bakenda beta kon OK c'est na biso na zatendeni Cisco et ça la rendeni comme na séparation wana bokenda bino nyoso me bozoki bino nyoso te non moni séparation la séparation nyoso déjà na famille za bien te ils tozaki na force mon boy tozaki na force mon boy za la ke boza ensemble bozo travailler moni bozo boule ke lobi to ça boule to ça mais sauf que mutu na kati na ye azana oya kanisaka comprendre donc séparation dans normal ba profiter à part kaka passe to ka ekolonga biso te Jonathan Likompa watika biso mais bango bazali ba frère ba ça peut firita musique à Congo côté bazali ba beta ba musique na bango donc mais regret à la car et bolaki ensemble tam subo kanza bo sala album moko ensemble ba msuba kei pasika ya ngwana ya kinde ko tam su ya ko mona ndebo na mona na tam su trop bo mona na lisusu te mais atana nenga bafle to moto yo kana donc voilà. Yeah, venanga golf zoyoka toki wana tena cible makambo ye
si Bessel Makamban, Bou au Zimba Monzembe, ça qu'on en donne. Kirsis, toi, on a Kirsis. Après, on a te ça la Kirsis. Non, la cible, après, on a te ça Kirsis. La cible, l'album, il y a Yemo Maestro, Anel Kaplay, plus 10 Marambo, il nous Ntsumbu Cadastre, Tata Mapang. Donc, tu as là, ça la Kirsis, après Kirsis, cible, si tu préparé, merci, on a un album, Nabiso. Donc, Bandela Sous. On a Bani. Déjà, merci de l'album Nabino. Album Nabino, na merci wana aux Winzembo. Maman nanga oui que makambo makasi ya papa gérer. Et puis fa besoin pesu batunzembo tozela et Simba. Est-ce qu'on est sûr que Simba wana ndimba bien? Poemba bien nyo soit bien mais est-ce nzembo no et Simba? Bon déjà on a un garçon liba BT déjà. On a un garçon liba BT. On a déjà ko narata non déjà ti. Narata déjà ti. Nemba ba soki bolingo zalaki motuka. Basomaka na mbongwe. Mena somba Julie Kintima azala ya ngai Anelka. Mise dize na kabola yo na motote Anelka wani. Na kabola yo na motote Iluse Ntsumbu Cadastre. Merci pour na lopango pesi nga lisusu. Zomone na yemba. Na biso ya raté t'improviser. No vandi bona ko sala lo nzembo kando zaboy. Donc on raté déjà ils a passé. En plus na jeune on a sala les o ba jeune bolinga. Ils a vraiment déjà passé déjà non raté. Donc ba fanatique de ba la coute marambozo ba te. Fanatique ba la ka ba comme yemba na. Bana soif mo na nzela biso so kutena bango. Ba sanga siku ya tozoka ba master ne ba yemba. Yo nini ngase bango carré. Ngana za toujours dans le village, vous a calme donc non yemba vous c'est là. Donc voilà. Non yemba non c'est ça bon biso ko makambo ya ko rater so baninto ngana yebi na ngamuti. Ngana yebi ke fona yemba po mongba c'est là kaka. Voilà. Yemba bito ningisa mam ke Fabra Kaboli ba mapango mais après si Jonathan lui compagnie kalopang que son âme repose en paix. Mais bato pe bazala na bino pe balongwa pourquoi pas Fabra ko pe pesa mama mapango. Non, on va ça qui bana va qui bien à papa bazwaki. On va qui bien à père bazwaki neti massa na full boss. Bien affilé azwaki azwaki parler neti adada azwaki parler nani chose. Zéana répondre en place non à bien affilé, nga sala qui émission na bien affilé lobby maestro te mute pesa ke lopango eza muto pesa bino mapango nda pesa ke lopango. Non. Après ça on est ma pas on va pour le village. Donc il pas qui villa na ye moko bakabela ki. Non, ezaki boye. Ma pango, ba sola ma pango ya zalaki. En fait, il ba malongo kala mingi tete. Ba zalaki. En fait, muto pesa ma pango ye pena ba pesa village, ce qu'on pesa père atalabité. Bina fila, fana pesa pe bina fila longo posa bi non, pesa yi kaka longo. Comprendre? La pesa yi kaka longo, on a ce qu'on a l'émission oyo. On a une information tam so ayeba kité ay mon ka ba tikele beaucoup ezaki pena que prêtre na ben non il faut azwa donc ezaki bon ndi azwaki ba o ba ki présent a dada kuta no le kakuta passant et kana répétition akuti ba beaucoup ezo pesa ma pose habiter yé pe faut pesa e akuti pasui donc yango za mo bongo donc voilà aza ma pa na bango donc ah dada pazi pourquoi pas ba materazi pourquoi pas bande konamino pe bazalena bino bazanoti pourquoi pas bangope ka dada bon bangope banyo kwama bon wana sikoyo ezamba problème makambu na ngati ozomona ezamba makambu na ngate mais soki bazana posa parler on est à parler na bango père ochabango père azani père social ye essentiel o baka kaza papa yango ko donc pesa pe moi conseil na ba master mususu pona otanga ba kombote papa za papa donc po ba chom musa tanzela ba lakso itumba ya mo pe manzela bo le ka ba bate ba bengo na komba mususu ba bengo na komba mususu na image ya Fabregas musu ba bi pe kombote ba oh mais ça Fabregas to mona na Fabregas ta moni lobby ya ko mo sala sko mokili na yo po sala kombo na po yo po créer bana il faut la gentil po bana ozo bimisa bata lelo ba koko ya Fabregas donc ti ba oza ba koko ya Fabregas ba bisko ke yo na père na bino bokanati éducation ni opesa bana
Lobby on peut pas long avec que boyo kanate. Donc voilà. Donc faut changer mon makambo, il faut moi respect à la ka. Faut en fait ingratitude déjà vraiment mal à monter. Ben gars au monde à la place ba soukara. Donc on est comme conseil. Donc voilà. Sans citer un garçon problématique. Aïe, babi ya un garçon problématique te hein. Bekam tokoko ye ba relation na yo na ba ndeko no ba artiste ya ba orchestre mususu. Oui, presque tout le monde a sola bien en statut hein. Na sola pas président na so Ferrigo là, na sola master na ba fils à Mecho là, na sola na ba Marca House, na sola na ba Charlie Solo, ba sola na ba Bouma Bass, na sola na ba Blaise Créateur, na sola belé surtout pas président na so héritier Watanabe, na sola déjà na ba Hakim Solo, na sola na ba Arnaquete, Armaka Longwa, Alongwa. Vendeka to bara ah c'est la vérité universelle. Makamba bo ezaka ah. Ça la plan la bango na sola na ni suskuna, na sola na Francis Dibaya moi moi belé pas Robinho moni pe Sarato là autobala pas Robinho Diego Milito félicitations bon couple qui ko wapi pas Robinho ba relation nous en on pe na bande ko no bazakuna relation dans petite sœur absolument au taché biso nani petite sœur nani sokomboy en tangela nani inde ka bozana relation bien on est bien nani susu pas me pesa suko eza que tout monde na raté na banzela ozomona tout monde na raté na banzela yango sala mabongo mais tout le monde na ndeta banzela omona ke tout cela bien tout cela bien mais relation na pena ba patron musu pesara bien ba vena bino relation ayo par exemple na Robinho Mundibu ezana ngo bien za sans problème ni Robinho minga relation ninge mingte na otangelo ba komba présidente bien relation ezara bien sauf car le président Congo va vraiment différent le président il côté mususu po na ko ya bona moni hero le coq no pese mbote mais côté mususu ki net a romona moi genre oye pe boy tala moni tala so yango sala ke biso to ya rasusté ba bongo na poussa na déjà tepo déjà Beckham déjà donc mais ça va bien après si pe mbote ko tazali na to yo rappel c'est ba to kanga génétique ni mo to frapper fort président Robinho Mundips alléluia vraiment il est bien qu'est-ce que beauté nani susu vous sentez que toi on a Beckham hein vous sentez que toi on a Beckham garçon bola aboya rankine garçon au hasard ya zara bien na batunyo so donc na minute to kotangele komba mutunyo so répondre sans problème attends c'est là te bon souffrir te comprendre que za no garçon mon boya no rankine garçon mon solo la bien bon biso to biso ka ketikala nongo zakabwe na bien na wana e sala ke matisayo que rankine et kitisara Beckham kande to bilolo to yambaki babi moyembi sela ra embara lelo peto linga Beckham to tangelo kombo ba 5 artistes mais ba grand ya mikolo vraiment au mekape ko palolela biso so poyebe loko na été tu n'es pas obligé seulement mais so koyebi o kokipe ko yembela moi balandinios ba fan nyos les news de Joyce o se pesa bon mom keto bandi par exemple pas ya moi ni na papa wemba qui son âme repose en paix. Est-ce que yo banzaka pe ngayo est-ce que ma banzana ngaye lukaka yo mondele wasala l'hôpital bakomi yo babikao ozaliko sala roya bolingo ronzo kandeo souffrance souci ya bolingo comprendre ngana bungi moke toke pa ya oui wane lexa lelo kotelinga souci na miziki ya viva na koemba o namoni yo na esele wanelka play na kotona mabanga nalingaki naloba moteme bo iluse nsumbu cadastre faut me sentir Beckham quoi alors Alex abiso que bon to qu'est-ce que pas ya vient abiso Kofi Olomide et vient là-bas plein fort comment plan mo o ce que ça là yo bien oyo mo
Il a on peut ça la radio, hein. Oh, Bolingo, pourquoi le lot comme mieux qu'on a? Bolingo, pourquoi le lot comme il bololo? Oui, bien, c'est non. Vraiment, c'est lui sous Kali avant. Oui, puis voilà, Mrs. Swezavana. Mba. Oui, puis l'engue, on a become na kata plateau po. Abimisi mba mo voix ya umba. Donc ayemba ngolo ko moi na ya la tine penza ya kati. Bien formé pena on a soda belge pena serra Mobutu. Donc na bi moi lisa non bien. Madilou telema kumpanda tobina rumbo yo. Koboya telo zalina no demba. Nalinga kaya motera zala mopeka na ngai. Moi lisolo na litoyo. Wana nde otienga ne assurance. Nzoto na ngai komi nde assuré mama ye. Amour na yami na zaobeka. Na luga era bangangara zuate. Nzoko zalaki na kati ya Bible. Na selo sambo. Amour vraiment na zaobeka. Kabela kanga mosolo tela kisanga mosala. Mabala ya lelo koma ya ba intérêt. Surtout ya lelo yo koma ya ba intérêt ngai. Aïe, to qu'est-ce que pas Yansone, hein? Le bloc à Yansone kala openda yo moso 22 bia. L'amour na kana china kabela yo. Yango tulelinga na loboko. Ifane ma petit va conséquent. Qu'est-ce que fallait ma femme? Bolimora bombela ki bonza. Yango tulelinga na loboko. Aïe, félicitations babi artiste azarande boy. Artiste ranking te artiste faut embala ba peso bloc ba grand au longo lango za sérieux. E makambeka mo salanga na plateau lelo o la kisanga vraiment qui elle est tobenga yebekam pambate. Pour l'air au PC le ko PC challenge au longo lango sans difficulté donc a panzango na ndenge o yalinga banto kemba mange même piana. Je me connais délire. Oui, c'est Pelsayo. C'est là. Omba. Poli wana leo nzala ya Golia. Namanga desino ko pesa biso posate. Ba jeune fille nazala kikosala. Soki asi atinga mina moto na ye. Ata okabeli ye ba immeuble akondima te. Aïe, on vous comprendre que hein. Sadio ya mokolo bakinanga tolinga na yo. Mais pourquoi comme lisusu komi to kabwana. Kolinga neza facile ko kabwana nde mabe. Balibane basombanga na bawara baboyanga Sadio Bolingo na nga Sadio Kongolo. Ebongi kaka biso mibale edi bamba kota te au contre-temps. Olinginga Edomengi Erika Bemba Océan Indien façonnable façonnable comme fâché. Je suis fâché tellement fâché bina dame dans le trésor Masoudi. Aïe vous comprenez que toi na Bekam azala wana Bekam sko bi to na elo na biso mombe to beta ana kate émission na biso chanson chant te na si c'était OK question na ngate to na bon na biso moto beta ndeka to vandi boy na génération na bino pona ga elo ga mutu mo yo moko au choix biso to pona te yo moko pona ni to vandi ka la génération na biso na bino ni c'est musicien lelo yo moko sko pone lo ya mutu moko boss Eric Mandala la on fort Obenda pona na politique. Na biolinga ngo mingi. Oui, na linga ngo neti mikro na zolinga ngo, na zolinga ngo esala base na ngo. Hein, inosbi. Siko Bekam l'air au vendre hôtel baleki mususu ba manquer ba vie ça la yondeni. Non, ça fait mal. Mon éducation à la base c'est kontaka. Ça la passe au mona. Aux envier tant suna komanga le bifona komanga ko ba Igo de la forêt. Le bifona komanga ko ba maestro Fabro. Mais au communauté mais bato ko betelo maboko ko sala bien mba mo changer non on manque no batu regret ka yango non et ça la bien te on mona bana pesa da conseil que faut
en fait génération d'habitude toujours il faut changer moi ma kamususu musique à ranking les arrangements susté et le comme mon aké innocent longo à sali featuring exemple là présent avec Fali Poupa mais bon mi balé simbaté la autant bon innocent respecter Fali Poupa ah non innocent a respect ma cache ngana oyebisa ok innocent a respecté Fali Poupa et ça na guerre réseau les kana innocent a respecté Fali Poupa ce que yo en tant que vie ya innocent ce que yo vandi on respectera ce que innocent respecté te po innocent banga azo banga te mikolo to eba petezani bon ayebi non te na yo ki non pete ke nabi déjà que hazala déjà ya beta bon moi d'âge mo beta kakokolo pa kakipa kasukini donc nabi que déjà côté on a déjà à ça déjà ma monté nabi pe innocent déjà bien éduqué déjà le béza comme sous ça tout ça va mal attendu ya batu bon balé na limite que baza bata problème quoi donc voilà et puis natanga na utabeta masozo biki na mbi na cible tia na fana mbata oui batu ne pas voter na mbi na no posona mi sunini oso susi memae etikelanga mikuwa chamala mikuwe komi ovide kutu pomonanga esengite molili ezala kasatama mwinda petrole yogomona elogwango edzigali lilingi ya bamba lilingi ya bamba lilingi ya bamba oma lilingi ya bamba lita nzoto yo bozo mona wae pave ya bamba monterna ngo esi epeta na susi na tikalia wae pave ba super un petit na silisi na kobaye me santé ezoyate sudate cancer te na lobi tuber pete mengayo yo nazobela atala kati ya ndoto nazolota eba ndoto nanga tragédie est-ce que bi tragédie misérable absence nango de bébé bagalve alita nanga jamala honorable nanga ozawapi apotre Jesus na nga solga nzeka nalela Fabrice Mola nanga bolingo mole silisanga mayele bolingo mole bebisanga mutu bolingo Fabrice komisanga kizengi nabetali solo na nani bwandi mangage nalela ye ya solo na motema nga solga nzeka motema esemesana na kolinga bebe nanga mabele promete nga kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sayo soki okemo sika na nga na kokoma muribon mola Fabrice yebisa ngai esika bakokunda nga mabele promettre nga mokolo na kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sayo bozo okemo sika na nga solga nzeka muribon mola Fabrice yebisa ngai esika bakokunda ngai abalego betre ngai mokolo na kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sayo notre cause est juste tokolo ngai notre cause est juste tokolo ngai vous comprenez que toi na Beckham babi artiste azarande boy artiste rankinte artiste ana ba problème na batute boende bokole biso bor mo ya visible ça biso mo bien visible bolingo katsongo nanko olalisi yanga motema molili bute comme élastique tongo ezotana te na miso pongi te ba pense sumeyo musindondo bolingo lokola lianzi na lokolo moto mokolo yango ekotaka eyebanaka te me na ntango okobima ekomosala yo mokusa adefoi ekomi oblige yo mwambanzi ya kombo neti mpe bolingo mokolo yango eyebanaka me mokolo asuka eyebanaka te maestre jour asuka ekomi o juge bopito ekomi omema yo na bacentre ferme ekomutu ememi yo bongo okomo milobela si je savais
Beckham. Et ça rani na ville nova. Obi. Kota la Beckham nengo yemba. Et un démon de ma soeur yemba. Et un démon babi na filé. Skobi ena toni to yeba don. Et ça rani bozara so bo yemba. Bozo expliquer. Obi le batwa comment zo lengi na mino de fois ezani. La bo yemba na ba geste. Na façon yo yemba na bino ekendanyo sombamo ezara court ndeni. Non, oui, ils court. Ils ont déjà court. Ils court à ce qu'on court un peu, biso à ce qu'on va arrêter na rabato ba yebi. O yebi ke yepe na ma théâtre pesa à rezoa. Oh déjà et pas materazi na nzemba materazi to landa to moni ba biloko aniza na kati. Oyebi ezaka bozo yemba. Nzembo eyemba mame. Bozo to yo expliquer on a monoko. Elle quoi ba biloko tendance de papa wemba. Sko to mona ngwe pa na bi. C'est grave mino zaka nini. Bolingo lokola alianzi. Na yena na loko. Na loko alianzi ekemba moko na mouvement ça na monoko na nzembo. Ça là yo mukusa. A des fois yo comme obligé yo mwambanza kombo. Batenda ndami benga ba binda mi benga promettre. Donc ezara des fois tu as un maître. Donc eza musique jeune. Moni bazoya atalip na ke papa wemba no salaboui. Ou ensemble le roi de la forêt de salaboui. On a be maestro na ifuna salaboui. Donc yango sala ke sala innovation bat bazoyo ka ba mona ke bolingo ka batikela biso panzambe yango ka tozoyemba mozo mona tozo pesa ngo explication moi différent ko ça ko yoka yoka pe ko travailler dire yango ebimisaka boye. Donc ce ko travailler à dire au mona ke olanda nzela malamu yendo biso makambo mamboye. Beckham oyebi que de fois na banzembo na bino moi si à cause à peine un problème avec banzembo na bino zui ba solution peut-être na ba passe nema bando Beckham est sous déception. Comment on a quoi mutabolingo makasi des choses de déception. Oui, nazo da déception, jour mon boy na no ya rep boy car l'imbécile. Non ba déception car TV comme déception par rapport à bolingo na bi l'air pondo zana yomo non deux zana vraiment yembi parce que l'air oyemba muto ana problème à jusqu'au yomo non so moi ça boyo to zu problème na moi su okima epanani to mi banda ko mi yemba yomo tondeli bon ngai naza ndongo mona kabone naza na bali déjà te baboya ka to déception ya mingi papa to baza déjà banini baza de banini bientôt là on bala son bali na betelom comme mère alokena pas problème okasité obalite mais quand même aux ap na parcours na o leka wape na moi mutazeki azoki sara mungom supo vanda bi afio asalinga bepoani moi passe ana sko yona tuni en tant que moyembi la resuite déception bolingo sko ça le roi bat musunde bazwa ba déception aita musuna nzembo no momba ayo kama avocat no momba cheboy tami pesi solution sko yo ki ma epana. Bon, ceux qui ont vu exemple, tant sur petit chèrement tout ça là. Ceux qui ont a wel netam sumbango ya linga na bala ngaza la robala te exemple. Aya wel ici. Mélodie ya kana oyembat. Oboyinga pona zanelo côté. Meyeba ke likolo na se ezali ya nzambe. Lobi pe na kozwa na kokoma moto. Okonvienga kakai. C'est la vie. Donc vie est compliquée. Biso yaka net plan na saluer kasi. Et puis partout wana inspiring ngai. Papa gérer. Et bien inspiring ngani. Un nzembo momboe ndeko na bango full boss ocho boaka. Aleli bablo mo benanzemba lobi. Moi si bazala nae lelo ye na ngambu lobi na ngambu. Leur vanda ye na mbongo. Alors ça vie mais moi ça na ngambu tom so azangi lipa. Parce que yo po ye na ngana bablo abongo ezani. Elle a mutu so azara no azara pressé déjà kenda toni. Non ba pressé bazanga raté. Ko full boss abi ezanze mona yembi akanisi pe ba bon moment pasana mama bana na. Ah oui. Yango na yembeli bongo na relaxa basi ke na vie pressé zelo roté kanga motema. Juste un conseil par rapport à ma solo Betty. Na yebi da déception yemba mingi ma déception. Ça na Betty mo ebi ke lora no Betty za ebi ke mystique. Rendez-vous kana na merci. Rendez-vous na merci na salle fort ça vraiment mon sala ya moi bien. Na merci bazala vraiment patient ba receper là ba oza belle mélodie. Na mbeli bango vraiment bien. Et ça cause moi boyiba tonde. Na bombi ba posa nanga. Na koyebisa moto te na bombi ba posa nanga soni na bolelo baseka nga ya.
Aïe, tu es bibine rataraté, hein, et Simbaka, bon, Tokoko est père de combien d'enfants? Non, non. Célibataire, hein? Non, mon quoi. Bébé digravi, digra. Ana première primaire. Non, non, l'éléphant, mon quoi. Tout bon, ça va, ça m'a salami bien. Nous avons sunga tocha mère na palais. Ça m'a sunga tocha mère na palais. Hein, tu vois là, tocha mère na palais, donc. Pourquoi pas avantage ni na ba désavantage au kutana on a katamsa na bino. Ouais, avantage eza lelo moi mukene na za le bekam na yebi sunde ba telema na arrêté. Sonaki posa moi na kumba moi kara rouge na kumba et moi pembe na kumba. Désavantage eza karake. Ndole na biso na ndenge to komosalela ngo lelo eza ndenge to banda ko monela muti. Ba mikili eza te. Au moins, je suis en Belgique. Mais moi, je suis en Belgique. Je prêtre, je suis combattant, mais je suis en Belgique. Donc, je suis bien. Donc, voilà. Je vais passer la colère à ma fille. Voilà. Bekam, un nouvel membre s'est circulé. Na 4 avions ba menacé président Fabrice. Non, c'est faux. C'est faux. Tiku batindeli ngai mutatindeli ngai nini wana message wana atindeli ngai vidéo wana daki Anel Kapley plus 10. Atindeli ngai plan wana pinga ta plan o na moni ba menacé président nini ngai c'est non. De muto bana na sona président. Na sona président donc ils a été ils a kaka tellement to baki attitude mompé. Sopé un moment quand on tourne de presse pas à chaque mois teinture il y a moi chaque mois teinture ça dit que c'est sur la villageois pas chaque teinture va confondre ce qu'on a na maître déjà vendre na ya fanda déjà na moi ali bosso avion comme na moi likolo donc côté ça on va vendre qui placement on a non on a yété ya voyage qui pété. Yon to bien voyager quitter les bobi que mais soit vendre toujours les bosso yon to même pas faire il y a côté président qui va faire mon sous la province mon sous donc il y a vendre peut côté ba tout ba fan après ça vendre dans ba first class kuna mo les bosso ça déjà côté ça déjà pour comment faut là que ça m'a bébélé donc quand tu n'as pas mort mais ils ont vraiment bébélé dans 4 donc déjà on menacé déjà il y a même pas si déjà il moda non mettre vidéo à bon déjà c'est qu'il y a une fois tambusa il va tambuser donc voilà ils faux mettre azoa yemo kalamingi ta wato pas en mikili azoa kalamingi te tous on la activité na biso to silisa merci to beta ba sortie officielle il y a suble to bimisango na ba concert nango to na ba voyage photo qui bientôt là photo qui ba Abidjan to mo concert rebelle donc voilà mettre azana est concentré toujours. Nzembo no déjà te kila onani to non nous zoom to te kila te banda montonte ba Orlando. Non la te 40. Caché combien? C'est pas non combien. Bien nga. Makambo yango to lobaki. To négocier ba mbongo yango et simba penzate. Et simba te to négocier so. Qui bon wana? Eh be kamo veut dire le bana moi combien bon? Il faut 10 000. Moi prix. Moi 10 000. Moi prix d'être mutu ça bien ya comme. Moi le bezate potam susu. Tam susu batante ka chance susu ba prêtre ba solo là. Ba solo ba bazan pour ça na bekama mbaba on a maestro favor donc ba solo là pour na merci ils ont m'appelé kala mingité donc voilà so pour la contact ba betika va contacter au eh charge bekama pesanga viens nga bekam bo solo là va contacter yo yeba nini ozongai pour pesa numéro yo pesa boye mon batu so mo bengo pour na mbamba mususu moni ça là vraiment bien te contacter ou soit tu vas commettre un message na Facebook nanga soit na nini nanga na Instagram nanga betika Patrick Beckham Maxon ba ozongai donc to développer ça un texto na yeba ke eza cop to ça la cop donc voilà Beckham babi mo amke betaramda ba kolope babinaka rancune côté entre ba vie ba comme na rancune ba kaboli ba petit. Bien son azuna ka mwana efa mpandi na bango koto kuna to moni boye ba click wana
et ça bien te moi conseil na ba vie peto mususu moi conseil na ya mukie wana ekoki pozongisa bango eto nanga conseil na kopesa ezaka ke pati ko sa bongo bobe bisa biso pati ko sa bongo bobe bisa biso batala ke biso toza déjà batala ke biso toza déjà basa bongo te bobe bisa biso so bobe bisa lelo jeunesse de jeunesse matro bazana moi soni batala ke o ba no luka na musique esi bazwa tipaken ba pe ba pi bana mambutu ba doki mambutu basa ta organisation neni bako sala ba musicien jeune ba jeune quoi donc voilà ndeka tolobi tukomo kini malembe na suka émission na biso lelo to yembela bino Bekam babi Bekam garçon ayembara bien garçon apalola balobi na Bekam oleka wapi Bekam ande koyemba ko finga te rankine te marambebele te Bekam alingaka nde koyemba la razo embesaka moi bien ya omona ke garçon moko azobunda aboyi rankine aboyi polémique donc yek na zate donc pas Bekam soye awa bongisa voix soza moyembi bongisa po boyemba et pas nezara jeter Bekam nzembo na déjà tozelango bana monde entier bozelango Bekam assuré biso promotion. Oui, déjà non. Et soit sa promotion. Yo ça déjà aussi elle avait promotion. Mutuna yo panini. Ba fanatique tout, ya Villanova. Ya Bekam. Bufonga la matoi. Non peut sabino mélodie bien. Non ça là. Oka to ça là. Oka ngala yebi mo boyebi na ngala za nango ya on peut sabino. Boyamba ngo bien po ezalaka moko mibale misa tutie comme dit le boyamba na onga na pesa bino donc voilà non ça la bino babula bien pour finir non pesa dans moment j'étais déjà non ngana clôturer aussi ça nous sommes déjà à la fin de cette émission je dis merci na caméraman na babi papa chéri babi tara monter et moi le bon caméraman babi sentiment émission le so ezanini la kaka, je dis merci à toi papa Jerry, je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, mon vieux golf Kizo la dégâts matériels, babi Christian il me voula, babi yo son na poste anglais na kamine côté na yo, merci na ba fan nyoso balanda, merci na ba nyoso bolinga, tala babi so to sepela, bo c'est pas une émission, moi bapelle moi ba commentaire, toi na poste nyoso bolo, ba ko mela biso na matoyi, babi mikolo toi ne lo mo YouTube a flouté. Donc YouTube azana e flouté Bekam avocat boanangai o créer moi babi yo zamuta mungongo pona golf kizolati pour vie Bekam fois mon il faut sentir ndo sambu sa Western Union na skota de gars Bekam vie talasko de gars Bekam asa non to benga ye golf kizola dégâts matériels machine à voter machine à mbongo skota degré wana viota lao na senga merci d'avance so ite na retirer merci nanga c'est quand merci d'avance OK na vu que ça va bien merci beaucoup le boss kizola dégâts matériels golf kizola naka frère nanga mo café roma melanzembo donc nabi déjà que aga gentil sola bien ka mo solo na donc voilà nini sus ouais na pesi mbote na ngai na Anel Kaplay plus 10 Anel Kaplay na Allemagne na pesi mbote na ngai na Chugula eti yo yebi na pesi mbote na ngai na Ilou Sentsumbu cadastre défoité futur honorable na pesi mbote na ngai na batutu balingaka Villanova botala kutu gauche droite village eza bino donc des fois te tozawana tozala des fois te na pesi bana Luanda tumbote na pesi gela ma vimpi sombri ya mobimba merci à ma vimpi Sofani J3 Francis ma vimpi donc batutu balinga Patrick Bekam yoyo donc rien à dire merci beaucoup na Jerry donc dire non yemani nzembo fona ba cible ton cible visible bolingo katsango nanko
olalisi yanga motema molili. On va voir Kati. Foyeba poyemba boy. Butu komi élastique, tongo ezotana ti. Wana miso pongi te ba pense si meyo musindondo. Misapi mitano yo nzambakela. Soko katata le kumba le plus dans les combien complètes. Bolingo tout à fait le vir. Na pata mikati. Poevimba, il faut remplir mon secret critère. L'ouvre singa kaebila batendre.